wana ba politicien ba yoka malamu. Nous ne libérons pas le pays seulement à cause de Joseph Kabila. D'abord, libération du pays wana ezana ba raison et belé oye bandi et puis ye Kabila kokota na kati. Constitution faut ezala revi. Na ba Congolais siéger na Kinkole ou bien na Ntsele to vandi biso moko to rédiger yango na ba papa na biso lokola ba Etienne Tshisekedi ba docteur en droit ba te belé l'air to sali la constitution wana okomona ke na kati ya réunion wana kutu ta mususu Kabila okoka koyate ta mususu kengo ndondo koyate parce que ba clause auto ko bandolobela na kati ya réunion na Ntsele et kozala jamais tabumbeki. Je vais vous relater l'histoire pour clôturer. Tango bakena San City, ce n'est pas notre pays. Bakio salani kuna, bakio débattre makambu ya papa Zambwana na ngai. Pays na biso Congo. L'air ba komi kuna babi Tshisekedi yoko tia mutute. Nanezo pese message. Tabumbeki. Alors, qui est Tabumbeki pour parler de moi Véron, comment je vais gérer ma maison? Ozomona. Alors, le kola bazana force financière wana mouvement wana ya makase zali, le loto banda ko boya pe bilo Congo. Mais biso siko to sala nini? Tokoma koteka bandaku na Congo, toye kovanda na poto, toye koboka ngunda. Et quand on continue à faire ça, moi je vous dis aujourd'hui, vous pouvez retenir date le 23, vous remarquez que c'est difficile, très difficile même pour le baguette, Kabila dégage. Kabila dégage, ya pamba. Kabila ya azakutu petit, donc sélectionné par les Occidentaux, oyo ba sélectionné na constitution na bino, ba kenango na San City, bolandi mi penda soso bolé, ba kamere bazalaki pardon comment il s'appelle encore l'autre Rubewa azalaki wana na makamba Congo Rubewa yeko siéger vraiment de konangai et lelo vous parlez de la constitution qui ne pouvait même pas avoir une valeur chez nous ba salengo na San City ba lobi basi na mibali ba koki ko balana papa Zambwana est-ce que pas na biso penza sodomisation ezali permis atakuta avant mibeko nano ya constitution est-ce que yo papa Zambwana ko ndima mwana yo boti ya mobali a présenté yo galinga bala mobali mususu oyo aza mobali obala ye hein tu vois biloko wana ezokoma délicat et quand ça devient délicat lelo tozana pitopale tozoyebate alors tozonga siko mayele na biso zonga sima to banda kosala ba débat na kati ya koki ça veut dire na libanda bozoyebate soki liki yango soko tali malamu te soko za vétérinaire oyeba soko za vétérinaire te ba présenter yo liki ya nkanga ezali soso zamba na soso ya mokili malamu ozwa trouble ya koyeba ke nani akobota manakati soso ya zamba obe ya mboka voilà eloko na koyeko loba yango wana constitution wana ezali annulé depuis yango ebandaki lelo bozo utiliser ngo kaka parce que batu wana bazo banga double nationalité parce que Véron Mwalumba kozala na kati ya masolo politique lokola na kozala na kati ya double nationalité po ba pesa nga mayele kotoyo na yekola bango na kotatola bango bambata donc ambassade des États-Unis ko kanga po na ko bango pour des relations diplomatiques bokanga ambassade bozonga nanu nous avons des débats à faire ici chez nous et là on est bakobo elanga soki to sa constitution bisomoko. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Papa Zambwana est beau ton émission yo vraiment Nzambe a pambola yo abatela yo za kulutu na ya internat ndenge ka ko changer ba constitution internat luka pe moyo et biso parce que yo changer ba constitution internat ngana koki ko témoigner yango préfet d'Ovel pe ayebi. Merci beaucoup. Merci mingi ndeko Véron oyo za kofunda ke bana ya Congo bankolomboka ba origine penza baza ko loba awa parce que soko za mwana ya Congo te jamais okoloba avec autorité makamuzali ko loba awa vraiment na toza ko ya tikana pesa na ndeko Desle muntu asenga kipe ligne ndeko Desle loba comme ça na ko pesa sunde ko mbala comme su muntu za ko insister yepe azasusu na makamu ya ko loba avant to ko bana émission ndeko Desle na pesa antenne. Merci papa Nabiso kulutu na ngai Zambwana ona lingaka mingi motema ya mama ane lelo memeli biso soki omoni batu ba koti boye cela veut dire masolo oyo ye nango oyo esalaka ba congolais pasi yango ba congolais pe bafandaka te po na koyoka masolo aboye esengeli tokota ngai nakotuna motuna epai ya papa Nabiso Zambwana epa ya papa Nabiso Véron Mwalumba bande ko nyonso bozali na nzela ya singa ngana kozonga kaka boye
Honoré Ngwanda oyo papa na biso mbala nkomi aza na parti moko na bango akoma livre munene ba Rwandais bakotaki babimaki apesi ba révélation tout le monde bayoki ye pe ba considérer que non afungoleli batu miso mais nanu na mona livre na ye to makambu ya Kengo wa Dondo alobi yango ata mokolo moko te apanzi ba secret teken ndenge nini Kengo wa Dondo alongwaki mama azali rwandaise papa azali polonais na politiki ya Congo nani moto amemaki Kengo wa Dondo fallait atalisa biso pe ba congolais parce que azali na droit moko te Kengo wa Dondo na kati na Congo azwa place ya Sénat pe asala na politique ya Congo lelo soki imposteur wana eke bakakoliye ou bien problème Kengo wa Dondo akokoma président pambate ye mutalandi na sima mais azali ni congolais père polonais mère rwandaise mais Honoré Ngwanda tikala kobeta jamais histoire la kisabatu ke non azali ka koloba Hippolyte Kanambe azali congolais te azali mopaya mwana wana bamemaki mais talisa biso pe ya Kengo wa Dondo talisa biso pe ya batu misusu na ebite soki ndeko na biso mbala nkomi ye mutakozala vraiment na akoki ko répondre biso pamba te ye mutazali pe muto apariko soki Honoré Ngwanda ayebisa bango lolenge Kengo wa Dondo bazwaki ye ou bien azalaki na pouvoir awitaki nani pion ezalaki nani ezali pe biloko malamu toloba pamba te totelemelaka Hippolyte Kanambe te mais Kengo wa Dondo to ba misusu wana ya bomba bango ezali pe malamu atalisa biso bosolo wana ezalaki mwa préoccupation ya motuna na ngai eboto po kulutu na ngai zambwana twasakilila nzambi wetu mukalenga wetu ha ndeko mbala ngana kimi nanga ko répondre so kuna yayo matondo en tout cas lelo eza opesi ngulu avinga na olia te bopesa soso kasi biloko soso pe biloko ngulu soso aliaka te alors eloko na ina lobe eza boye na yoki question ya mbuta na ngai atuni ngai en tout cas na sepeli mingi na question wana kasi eloko nga na répondre eza boye papa na biso Ngwanda tango akomi mukanda akangaki ba papier nyonso te ba papier musu eza nango ko traîner atangaki pe nani te biso kutolo ba Kengo wa Dondo bisengima na mutafongola porte atanga yete mais yo pe na malikaniso za nango ko sala bible papier mukanda mususu obakisi batu wana obite o etikala ki batu opetala boye comment mutu moko bate belé na mboka na biso bazali bino bozotala ka mutu moko oyo asalita mwa geste ya moke oyo akomi wana akomi pe livre moko te so misato nani oyo akoyi koya po a LPA bon nga pe na bakisa oyo muto pe boye en tout cas na place wana lobi bongo parce que ngai te nazali Honoré Ngwanda te livre wana ezali apare côté livre wana eza Honoré Ngwanda. Donc, ce qui moi ezali bokomeli Facebook nebo yebi bokomeli pona nino sala boyete ako répondre yo soit ce qui bosoli ako sala livre mususu pona wana na yebi makambo sola te ezala bien mingi maki ya kanga to kelele ebimisa kelele ke maki ya kelele ekomo bimisa mvunzi en tout cas atanga na okima na osimba te. Alors nakozonga siko na teme mbuta na biso zambwa na uti ko bimisa wa non na ane sengo mais teme oyo eza kitoko masolo tu oyo abeti oyo eza kitoko mais c'est totali constitution komi kozala changer banda quand totika ko condamner bandeko na biso mais to yeba pourquoi bongo to yeba kotia bouchon après tokei na pesa liseso nazoko bandela soki tu a mai toboki na mabele kokendo koza bibeya masuwa te ba bibeya te de ba masuwa te na mabele boya ko sopa to ba remorque to ba wagon ya nini bo sopa po bo kanga liduso ana te
il faut botimola omoni pas Dieu toboki bo ligatire bo sali mo episi ligatire après sili bo zongisi kaka mabele wana ekangami mais biso loto sala to telemi to swana no o yom to sala ki boye o yom to zongisa ki boye o yom to vous ne voyez pas que bato wana bazo continuer ko ronger tango ekokoma pire moyen susu boko kabino moko ezate boko moluka ko senga su aide ya bato yango alors ngana ina lo baboy to tika nan ko condamner c'est pas le moment toza batu to yeba koloba mbala moko to yeba koloba mbala moko to zo pe décision tozi indépendance baboto libiso indépendance tango ba bomi kuta indépendance yango eloko nini bakanisaki na sima biso bana lelo to mitunite nini bato ba bombi na sima hein tokei bateli biso bisengimana wana nani mutataki bisengimana entre guillemets ponga pe na yebite ngana bino siko toluka pona nini bisengimana yaka na gouvernement mbuta na biso mokolo wa pombo alobi na Mobutu mutu aye ko sala nini awa mutu nazomone louche mokolo wa pombo alingaka rate alinga risque boulot na yewana akangi mokila bambuta baze bele ba soda na biso ya minene baze bele ba yebaki poni ba bomaki ta bango ta avant comme ça to effacer trace yango bango moko ba yebi pona nini alors nako condamner pe bango te mais tango ba komeli biso ke tala balkanisation ezoya balkanisation na Congo et bandi lelote balkanisation et banda na royaume Congo na 1885 et poussani et yeli susu na 1960 wana est raté mais ba silicité bazo préparer makambo oyo ya Katanga nyonso eza ba préparatif ya balkanisation et raté batikite ba continuer toujours mission na bango ya balkanisation na koloba ete il faut to kotisa ba Rwandais ba tusi o bazalaki mino batie bango na confusion ba utu na ba tusi kuna ba ye na bango na Congo to bomba bango awa bomba retardement yo Mobutu kolobelo kote ndima o biso to sala lokola pe batata na biso nyonso wana ya groupe de Mbinza bazalaki bana ya misala na ba science ya batu mususu bakenda kozwa moyen aloba non ezate moyen boma patron na ye ezate po chef na bango akoloba yo bomi epona nini yo boy non na monate alors qu'est-ce qui s'est passé ba bokoli likambango alors Mobutu et puis to ngwanda komi tango ngwanda komi to moni mais biso pe to bagiso ya biso po Kongo eza ya mutu moko te pani to talaga ngwanda ki ye ngwanda za mutu lokwa batu nyonso akokufa pe lobi est-ce que ngwanda za immortel hein to Kongo eza ka ya ye moko to soki pa sala ki mibunga kaka ye muta sala mibunga merci to sola bandeko na ngai to abatu na to sola bandeko na ngai to abatu to sangana biso nyonso to tala paiba faute ezali soki to moni paiba faute ezali to bongisi ba faute wana sima lango to fandi to lakisa ni misapi yo salaka boye pona nini moto wana sambi soki alongi akepai yo salaka boye pona nini moto wana sambi soki alongi akepai ole siko tango moto eko pela ole to zo akati na mai yoti mabo na pocho ngate muna pesa yi moto wana bato ba pesa ba kino uboma ezalaka te matundo na kaenda zongisi maloba. Merci ndeko mbala nkomi na banza oyo za ba flesh za koleka siko entre yo na ndeko desve na ebite ndeko desve avana pesa ndeko Roger mpaka za mambo kuna soki kozana moi flesh ngozo sana ngamu mususu concernant Ngwanda il n'a pas parlé de la constitution congolaise na tango yepe aza le ministre de défense na tango ya kala ayeba ki pe constitution et puis il a aza incapable ko lamusa misa ba congolais place baza ko la sa to pongi est-ce que ozana likambo ya ko répondre concernant onde kombala uti koloba ou bien na ndeke na banzi papa na biso zambwa na kulutu na biso na banzi bible ndenge zalaka soki pasteur oyo aza kote ya batu bénédiction mais aza kote ya batu ndenge nini bakokota na bokonzi bwa likolo te na ebite pasteur wana bokobenga ye nani azo salela libumu na ye to aza komema batu na nzela oyo bakota bokonzi bwa likolo na banzi nkolo Yesu ayaki pona ba brebi oyo bazali perdi